condition liboso mpaya nyonso oyo akoya na ndako oyo so alinga coucher na yo ifondi. Quoi? Deuxième condition ya kopesanga il faut ngana etokoma mwasi na mobile. Non, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Comment dit-on? Il est mis ça dans la montée na tunio. Naiko benga na e parce que akoma ki impoli. Makamba na bani na ndako zo respecter yango te comme ko ya retard. Elo ngana ngaki na yebisao. Mama abino abanaki kobimananga comme mwasi na mobile. Maman oy, maman wa bani maman. Maman Yo, pensanga pas filmer na kosa ko yo ko ta muzoba oyo. S'il vous plaît. Nabi, s'il vous plaît. Allô? Allô Masasi? Ya Masasi? Boni mama kuna na homme de veillard Misunga. Naza déjà na Misunga homme de veillard. Au moni tant maman a piqué crise. Allô na oki bien te. Tant bazo sengo mbongo, yo tindi mbongo, bango bale ba songe ba kati ba songe ba memel ba dispensaire a mike. Eza sunde ngona te mama. Mena poto na kishasa la même chose. Et loko zo sepeli sanga. Banda mama koma na Misunga homme de veillard. Ko tali mama. Oh mama zongi lokola bébé, bazo zo soya mama. Oh, mais là so moni mama, mama zongi génite. Mama zo dia 3 fois. Tongo medi popo. Deko nanga elo musu sepeli singai. Misunga homme de veillard. Oyebi ke bana courant zo kata na te. Soke sarika manœuvre pano ya lita. Bana lumière 24 heures sur 24 heures. Et puis connexion internet et vanda. Et puis soki mama ayoki mal à l'aise ou bien mutu pasi nzoto déranger. Kaka na mutu na place à la liwana a fini bouton rouge. Docteur Mbango azana kati, c'est pourquoi homme de veillard Misunga ezana kati ya clinique Misunga. De so futima on ozo regretter te. Ah ouais, tu bien na wezali. Ba minganga bazo sala mama contrôle chaque semaine. Mais azala kuna Abela te bazo sala examen. En tout cas, ya Masasi e moneli penanga na pemi. Bana mama comme na homme de veillard Misunga. E moneli na misu te. E monani bambongo na zofinda ya pampa bana. C'est fini tout ça. Boko liango lisusu te. Homme de veillard Misunga. Ngana bango rendez-vous quand la fin du mois. Na pemi. Non, tika ya fanda kuna lia tranquille. Apema, ba médecin 24 heures sur 24 heures. A continuer kuna ngana no pesa ka mbongo na fin du mois. Yebisa bango na changer comment na komi li petit Misunga. Babe. Oh mon Dieu, ma femme me dit il n'y a plus rien comme provision à la maison. Que dois-je faire? Avec ces grands embouteillages, partout il y a des eaux de marin. Bon sang. Petit frère, tu es là? Tu connais mon souci, non? Oui mon grand frère, on ne connaissait pas. Chez Bissou Wendy, un grand marché qui vous rapproche, composez le plus 243 89 01 22 226. Désormais, achetez de maintenant chez nous avec toute facilité et fiabilité. Commandez et vous serez servi dans les minutes qui suivent. C'est rapide. Aussitôt commandé, aussitôt livré. Waouh! Merci chez Bissou Wendy. 2 articles comme sac de farine, sac de manioc, sac de maïs, sac de riz, sac de semoule, carton de poulet, carton de poissons salés et tous les aliments de votre choix. Cela ne suffit pas. Nous mettons à votre disposition même le matériau des constructions comme sable, sac de ciment, barre de fer, tuyaux, béton, bois et tout consort. Chez Bissou Wendy, un grand marché proche de chez nous. Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne Chez Bissou Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Alors, mesdames, messieurs, comme d'habitude, avant de commencer cette émission, je tiens à remercier notre sponsor officiel. Il s'agit de Jésus-Christ de Nazareth.
c'est lui le sponsor de cette émission, c'est lui qui sponsorise et qui nous donne moi Raniara, moi santé, c'est grâce à notre sponsor officiel parce que tous avez naïe, tous en naïe, puis tous en naïe. Merci mingi na bandeko nyonso ba benga biso pona ba remarque ba idée concernant l'évolution il y a émission oyo. Merci na ba opinions ba ninga biso te nzambe ya lola apambola bino na mutema be bozali nango et biso to ko évoluer. Matoni mingi na ba partenaire na biso pe ba groupe ba membre na biso d'honneur oyo bandima ko soutenir émission oyo na quelque chose chaque fin du mois. Merci na bandeko oyo ba soutenir orphelinat na biso bravo Jésus-Christ. Oyo ezwami na commune ya Matete quartier Viaza numéro 27A. Donc référence Bandounou Matete au commune Bandounou Matete au sein de Citran au Touni Avenue Viaza c'est connu et Bakolaksayo orphelinat bravo Jésus-Christ. Et merci mingi pe na ba héros dans l'ombre ba oyo ba osala que émission oyo ebi makitoko to makitoko banda ko na bino na moni bongo cordon Elias Sinanduku na bosa de niche mon solo. Ainsi, Pena Papa Louange, mon vieux Jojo Projet, Motenaska aux amis. Je tiens aussi à vous informer que chez Bisso Télévision, désormais sur TNT, Botala Bisso émission il y YouTube, en même temps que le Ghana TNT, Botala Bisso na canal 78. Voilà, bon, on a chez Bisso Télévision, déjà, Bossa la recherche, on a mis aussi mon en côté pour reprogrammer la chaîne, bon, on a chez Bisso Télévision et Kobima. Voilà, yom dans la spot na yo, bah, déjà. Je vais vous téléviser na TNT. Voilà. C'est un malamo. Mesdames, messieurs, je m'avais dit bonjour. Na invité à mon collègue Lelo. Puis quoi ba Nini et Mimi Awa na émission Nabiso. Bravo Jésus-Christ. La grande bonjour et bienvenue. Bonjour. Babé on a compris un Charna. Voilà. Toyambio na émission Nabiso. Benga kibiso mo mingi. Et salut Mikolo. Lelo toujours occasion. Ya koyamba yo pe koyoka yo na mai o ekomelio. Meka ko bete la biso. Nini ekomelio. En fait, le que me a une émission na bino, nous avons likambo moko oyo esinga kakana ko expliquer ngo a parce que nous avons vraiment na muto expliquer ngo ya ko expliquer ngo te. Émission na biso découvrir ngo ndenge nini. Natala kabino, tala kabino. C'est pour cela na lobaki na ko expliquer kananga oyo ezo sala nga passe. OK. En fait, ngai na botami na Congo central. Zaki na maman nanga na âge à 13 ans papa nanga aye kozwanga ayo kosangai ono toke kimi il faut tanga taloza mwana mwasi avenir na yeza na classe natala ki bon loka penga classe mingi na ya kotanga awa tangu na ekin awa mama abiso aye bakite epteke na ekin mama abiso aye bakite na vandi awa 2 mois après na yoka sango yo ya ke mama biso akufi na disparition nanga ndenge na bungaki tant mama biso akufi papa biso azonga ba activité na ndenga kumba ba grand car na ye donc papa azwaki yo mama ye bakita yibi ouais mama ye bakita amemi na Kinshasa papa na mama bazali na ba problème non déjà ba séparer qui d'être ba kabola ki déjà OK ndé mama atikala ki akenda na yo na Congo central to babota ki na Congo central non botami awa na botama ki awa après maman tant ba séparer na papa ndé mama mimi na Congo central d'accord ndé tant papa yo kozwa yo na kobatama amemi na Kinshasa mama atikala ki na Congo central très bien tant papa yo zonga ba activité na ye ya kumba ba grand car wana okende banzela na kinda kana ayo kusala accident ko sala accident na papa ayo okufa papa eko okufa wana nalaki na esika okende te nalaki na famille te mutu te na Kinshasa pe mama abiso abotaki keka ye moko mama bangaki na mboka. C'est pour cela qu'elle a proposé qu'il batu kana ngai neska okende te mama lopango na biso mais sinon naza eska okende te papa kufi na famille te na pe na bongo kozonga ba Congo ezati nde mama lopango na biso a proposé nga non na musala o na kopesa yo o travailler comme bonne na ngai na boya kite po na ki nesika ya kokende te na kote sika kolala o ezaki nécessaire na yo kende pe kuna
kokoma na komi kuna mama wana ayebisinga no na musala na pesi mais na ba condition ebele na ba condition wana ayebisaki nga abi avant na notre travail ay franchement ba condition na ye nazaki na choix te ya ba condition vous allez gagner premièrement ayebisaki nga mutu nyonso koya na kati ya ndako oyo elo nyonso osenga nga même si kokushe na ngai na kushe na ye. OK. Après ye mo soalo basusu foto ko mangana mwasi na mobile. Ye bandaki ndeni yalo bana OK kuma bandaki mbala moko bio bandaki na musala après ko intéressé. Non. Wana avant banda musala. OK. Parce que tango yambinga na ndako na ye apesinga ba condition na ye. Nazaki vraiment na choix te parce que nazaki ne sika okende te. Papa te mama te kanga mona Kinshasa c'est pour cela na ndimaki ba offre na ya yebisaki nga. Abaki nyonso koya na coucher na ye ye mo pe na bimaka na take mwasi na mobile. Lokwa nazaki na autre moya ya osala ezalaki te nde na ndimaki ba proposition na ye wana walobaki na ngai. Ma kambo yo sala nga passe papa. Domo na nga boy. Madame nanga abenga na kingai. Abenga nga singa na suna ndako na ete pona na komi ko désobéir mibeko na ya yebisaki nga. OK. Tanga benga nga wana na kendaki na komi na ngola libanda iskana so ulile ekutela ngai na lali. Abenga ne kupona ni? Abenga ngai po ngai na komo bimana mwana na ya mobile. Oui, ils appellent solo, bana kumana mwana ya mbali. Ouais, eza réel kena bimana. Bolingala ki bana nginde mama mwana ya mama wana. Mwana madame na ngazala ate. A voyager kana ye. Et arrivé que tango ye akutinga pe na ndako wana na komo travailler. Ko travailler on a travailler na ndako na bango a proposer kinga to lingana na boyaki. Na boyaki ko lingana etiti yo mo ebika bino mibali nde bozaka na ba flatterie na bino na yo kwea na maboko na eto lingani pe. Bolingaki yepe. Ouais. Yo bolingaki ya ndenga solo. Lingaki ya ndenga solo. OK, wana ozobima na mama, ozobima pe na wana mama na obima pe na mwana. OK. Tango to lingani wana to lingani pe asunga pe bla mke pe take mobile o ngana lingaki. Ame kosunga yo pe ouais na bilo nga sa mke o na baki kozaka ngo besoin take mwasa baki okokisamo. Tango mama bango eyo arrivé que mama bango ayo kota akutinga na salon. Ngane to telemi to ko s'embrasser. Mwana ayebaki bitso mama bango abengana kinga te. OK. Mwana comprenait que te compréhension maman tout. Mais bitsi za ki pona alingi te ngana bimana mwana eloko ngana bimaka naye ngana bimana mwana. Alinga kite. Mamnyos oya bako pisa na sala abako sa na propre volonté na ngata bako na passion na zalaki nango c'est pour ça que na baki ko sala yango tant que na zumo bali oyo ke alinga nga pe na linge c'est pour cela na ngaki na kata li na mama na bango na vivre na mwana ye mettons mama et arrivé au mama benganga lokwa pe na ki pe na score kende te moi pe expliquer mwana ye exact on a mona na banda wapi na suka wapi. Yo yango yeba na biso oyeba ko yebisa moi la vérité que ngai na ndoko mana mama na yo. Oui exactement na epo na yebisa mbali vérité que na bob mana mama na epé isusu mbi nzabo malgré na komi kosala makamu na ngam no vande pas ami moko lokota kinga mais naza na zemi ya mwana na ye. Oko se retrouver na zemi. Ouais, makamu za ya kalato isa récemment. Non, isa kala. Zemi za combien de mois? Non, zemi déjà 3 mois. 3 mois déjà. Ouais. Yo no za na zemi à 3 mois. Ouais, dans ça zemi. Et bon on a tendeni. Non, ça dépend ya ba corps. OK. Ouais. D'accord. Mesdames, messieurs, na bande ko peut-être bakuti biso sikoyo oyo bakuti émission awa. Likambo oyo tozana ngo lelo tokozali ko traiter na plateau à Bravo Jésus. Nego moi si bomoni ozana mbula boni yaya. Maintenant j'ai 18 ans.
Tu as 18 ans? Ouais. Oh là là. Bon, tu n'es plus mineur. Azan a 18 ans. Et Azali kovanda na maman na ye na Congo central. Donc maman na ye na papa bakabwana. Nde maman amonaki malamu kozonga epai na bango na Congo central. Tant maman zongi na mwana. Mwana pe ba mo na maman très bien. Mobala tikalaki papa na ye tikalaki na Kinshasa. Tant papa ayoki posa ya mwana na ye, abi neti papa nyonso salaki ndiko mwana na ye moko bokola. Tant akomi na Congo central, asali manœuvre ti akosimo, ayebisi mwana vérité que sengelo tanga. Oza classe ezande à venir, sengelo zo na Kinshasa nanga, mais maman zaki contre décision ya papa oyo ayiko luka mwana. Et après que sala mwa ba mikolo belé, papa ayiko reçu ko convaincre mwana, na ye moi si ba yaki Kinshasa. Tant ba komikin, tant après mikolo ba yoko yoka ke sango mama kuna tellement mwana kendaki alakaki était pas wana mama yeko kufa na Congo central. Papa tikai na mwana awa bani ko boko na mwana yemo ko mais papa zai muto ba voyage ko voyager ko sala ay muto ya grand car. Donc voyager papa kuté na embuscade ya accident ayeko kufa. Tant papa akufi mwana se retrouver yemo ko na Kinshasa ninde kwa papa ninde kwa mama ayebi mutu te. Place papa ane ko fa na na lopango wana. Et garantie si la raté et si l'une ba intéressé ye ba lobby en tout cas toujours de rappeler moi na musala amoni que ils ont une opportunité malamu akene ko ça na en tant que moi na musala mais tant a commis wana azaki na choix ba proposer ba condition ye si kana ko sala mama wana nzoka na azaki ne lesbienne a koisier ba koma ko bimana ndeko na biso ya mwasi. Et tant que moi na maman peut aller na ndaku ayeko mona ke ndeko na biso ya monza za kitoko ayeko proposer ndeko peut akoisa mina bolingo balinga na bolingo solo. Entre temps azaki na maman azaki pe na ndeko na biso ya mobali. Boyebi ke vérité bon mara mingi te ya un jour maman akutie na mwana na ye ya mobali ba osamba sane. Alors maman azaki décision à cette pesa bien en tout cas désormais musa de silio c'est le kende. Et ndeko na biso ya mwasi pa kendaki na ye et ayo se retrouver kaza na zemi nde sengeli siko annoncer pa ya mwana tata ya zemi ki ngai oyo naza na zemi et aussi a dévoiler makambo sana na mama na ye, raison pour laquelle ndeko na biso aza na plateau. Alors mesdames messieurs, Total Sports oyo on se retrouve pour la suite de cette émission. Oh mon Dieu, ma femme me dit il n'y a plus rien comme provision à la maison. Que dois-je faire? Avec ces grands embouteillages partout, il y a des œufs de marée. Bon sang. Petit frère, tu es là? Tu connais mon souci, non? Oui, mon grand frère. Vous ne connaissez pas. Chez Bissou Wendy, un grand marché qui vous rapproche, composé le plus 243 89 01 22 226. Désormais, achetez de maintenant chez nous avec toute facilité et fiabilité. Commandez et vous serez servi dans les minutes qui suivent. C'est rapide. Aussitôt commandé, aussitôt livré. Waouh. Merci chez Bissou Wendy. 2 articles comme sac de farine, sac de manioc, sac de maïs, sac de riz, sac de semoule, carton de poulet, carton de poissons salés et tous les aliments de votre choix. Cela ne suffit pas. Nous mettons à votre disposition même le matériau des constructions comme sable, sac de ciment, barre de fer, tuyaux, béton, bois et tout consort. Chez Bissou Wendy, un grand marché proche de chez nous. Bolingo eleki nyonso tosala juste ya bolingo pona ba orphelin na yango orphelinat Bravo Jésus a organisé bongo liesa orphelin na $20. Shalom shalom peuple de Dieu, opération Sunga orphelin alia alata PHPLA la fin de l'année. Ndeko nyonso tu ya motema malamu oyo apesa motema na ye na œuvre ya kokanisa bana bitike esike bazeli mpe bavieillard ngonga yango oyo ebeti kola liloba nzambe ezotalisa biso na mukanda ya Jacques chapitre 1er verset 27 et le religion pure sans tache devant notre Père Dieu tout-puissant eza pour consister kozwa soin ya ba orphelin ainsi que ba veuve.
équipe ya Bravo Jésus et kosala ba descente na plus de 10 orphelinats pour na koliesa ba orphelin. Okoki kosala juste ya bolingo na ba plateforme na biso ya paiement mobile neti Orange Money, M-Pesa, Airtel Money, PayPal. Tozwami bongo na commune ya Matete, quartier Viaza, numéro 27A. Pour tout contact, plus 243 89 18 89 886. Nzambe alola akozanga te kopambola pona motema malamu wana pesa o. Olingo nanga ya Yesu, olingo nanga ya Yesu, ebesika yosimbaka kobongola lisolo ya mwana mutu. Baluka yo na ba jeune prière, bakutana na yo Voilà, de retour, mesdames, messieurs, c'était là les spots. Donc je dis un grand merci. S'il vous plaît, surtout s'abonner, s'il vous plaît. Tous s'abonner, pardon. On a quelques secondes, tous s'abonner. Beaucoup s'abonner, s'il vous plaît. Tous s'abonner. Tu occupes une page sur Facebook. Vous avez sur Facebook. Vous avez une page sur Facebook. Vous avez pirater sur TikTok. Vous avez une émission la chaîne sur télévision. Mais bien sûr que tu peux TNT. Chaque jour, na télévision, na TNT, na 13h et puis na 18h, ce qui na bossani programme T avec le directeur de programme le plus qualifié, mon vieux Jojo Lukoji, Yemutaro assumé Marabango. Voilà, beaucoup de langaï de mon habitude à Mobali, comme ça on va finir cette histoire. Beaucoup de ça, oui. Yaya, bonjour et bienvenue. Vous allez bien? Non, comment tu me sais? Pour ça, nous vendons, s'il vous plaît. Non, babengi na abongisa mutu kame. Oza la chemise sur télévision. Comment on a été? Charna. Ouais. C'est quoi? Mais au juste ni nezo le cas. Et le comment ils ont le cas ya mabezawa. Ndeko na biso mosa ali kamo esengla révéler. Yango abeye mutabengi sur awa asola nayo. Mais s'il vous plaît, mais qu'un peu qu'on fasse. Non. La bonne délire, s'il vous plaît. Charna. Oui, bien? Oui, nae bien. Ok. Azali nani? Non, aza proposante nanga. Ok. Vous avez une idée à Libala? Oui. Ok. Mais ça fait longtemps. Nazomona a été téléphone na ezolekate. Oluka qui est? Oui. Oluka le web. Presque partout côté ya ba camarade nanga tozalaki kokende naye et pas ya place azalaki kofutela avant aya epa na biso place wana pe azalaka te na pesaka ye téléphone, je ne sais pas téléphone no wapi. Maman Bina Botolette. Quoi? Maman Botolo au téléphone. Oyebisa ngai te. Et là on est salagi selo yo ba oyebi ki azalaka susu epa na bino te? Oui, nayebi maman abengana kae. Et tant que maman zobengana yo tuna te ke maman obengana ye pona nini? Non, parce que ngana trouva comme normal, maman yaka okuta ngai na ye na salon na position moko eza malamu do maman nyo sa osilika. Oui, ya silika ki mais nazwa ki te ko sola na maman et maman a silike la kanga. OK. À ma grande surprise, après na déplaçaka pour que non na lukakimia na maman mais à un moment donné na ekozonga na ndaku na kutiete nazotu na maman ebisinga ki abinga na ye. OK. Na bengi numéro na ezoleka te. OK. Na ke place oyo maman azwaka ye azalaka te.
donc na comprena kite place ni na oki kozwa ye et naza étonné na ye kokota awa bobengai makambo mosusu me na ye kokuta ye awa. Merci beaucoup papa komi tumisa mingi te nalingi ye moko azwa parole la grande. Est-ce que pose solo la na ndeko na biso na plateau papa komo nani olobi komo nani Alphonse Amos ok papa Amos meka koyoka ye nano zwa matan oyoka Amos ya matilanga voix na pena besoin na yoka makambo ozoloba Amos moninga tant avant na yepa bino na ba ovanda na papa biso azoyanga na village tant paso azunga na village to ovanda na papa biso sindenge to ba ovanda na papa biso azwaki nga kuna na village mama yeba kiteke azwinga na sali 2 mois na Kinshasa nde na disparition na ngai mama ayeko kufa akasiportaki shock wana te kozanga nga ya maso ya kokufa maso ya kokufa wana papa biso azongelaki bamusala na ye banali kosala azongela bamusala na ye kokumba ba remorque papa azalaki chauffeur abokumba remorque ntango azo voyager banzela na bako voyager wana aye kosala accident kosala papa biso asalaki accident wana papa aye okufa papa biso akufaki wana naki vraiment nesika okende te bon a garanti pe esilaki esika okende ezalaki te nde amekaki kopropose mama na bino ka na nga loka mpe apresiaki nga abino naza na mosala kopesa yo toke okoma bone na ngai obana ovanda epa na nga toke okoma bone na ngai naboyaki te po parce que nazalaki na show osala te Kinshasa nazala tata te mama te mpe nazala bafamille te nengaki nazwa te esika kolala oyo eza meilleur mpo na nga nakendaki kuna nakomi mes conditions ayambi nga ayebisi nga nayembi oyo na ndako na nga mais avo banda mosala oza na bacondition nazopesa yo na bacondition oyo nazopesa wana il faut ndima yango mpo so ndima yango te okozwa mosala te nayebisi mama bacondition oyo eza nini oyo ozopesa nga ayebisi nga condition liboso mpaya nyonso oyo akoya na ndako oyo so alinga coucher na yo il faut ndi quoi attends mama ayebisi yo keno mutu nyonso akoya na ndako na ye il faut coucher na yo mais pourquoi tout ce temps là oexplika ngai te nabakomona ndenge ya koexplike ota mosi c'est pour cela que non expliquer kananga awa non mais makambo eza osola awa ta non même si soki kesengaki na yebiso na ngai kana koyebiso te mpo olingi ozwa solution moko te non écoute yo yebi comment nazalaka na mama na nga nakotikalaka jamais kondima mama na nga na niveau na ye akoma oyebisa oke non mobali mutu nyonso oyo akoya na ndako ifa coucher na yo mpe esuki wana te deuxième condition ya kopesa nga il faut nga na ye tokoma mwasi na mobali quoi charna mama na nga mama na nga ayebisi yo keno okoma mwasi na ye non ce n'est pas possible ce n'est pas possible bokomaki na munorobi bokomaki na niveau osala tokomaki déjà eza bêtise bokomaki mwasi na mobali na mama na ye mama na nga ok non après ntango oyo voyage oyo kutanga nde ntango propose nga na otolingana nazalaki vraiment na badoute ya olingana parce que nayebeke nabalaki kobivre na mama abino
parce que là, choix na condition et bisenga po a na kisa za famille et ce qu'on les actes, ce qu'on les actes, c'est pour ça na ndima ki ba condition so et bisenga parce que na choix non ça la propre volonté na ngati. Mon pote c'est la maman s'il vous plaît. Maman kota pardon. Maman nangaza, charna. Oui, tu benga ki maman, tu benga résoudre problème au na. Non, pour tu ko benga maman nangai presque mat boité. Oh, charna. Est-ce que hier est-ce que Roko c'est la maman le makam? Non, il faut ngamone na sola na maman nanga et non que bobenga maman nanga na plateau. Maman bonjour et bienvenue. Ah? Maman bienvenue maman. Papa Zélanan. Yo na pegi so bino mi balela zoba oyoti. Ouais. T'es maman, soit qui m'a pardon. Mais yo na benga na yo maman s'il vous plaît. Yo benga ki nga ke moi na ngambala zoki. Mais on l'hôpital te. Maman s'il vous plaît. Mais on peut placer zoki. Amos. Maman s'il vous plaît. Maman s'il vous plaît. Maman s'il vous plaît. Bah on prendre nga ina donne. Maman. Maman s'il vous plaît. Na télé matin pour na mais quand convaincre yo. Papa, excusez-moi pardon papa. Battre la kimia, moni to benyo pour te me ka résoudre problème zao. Moi on a besoin son ndako. Abika ça qui mabe, ayo ko sengo pardon pour ozo musena. La fille. Alibike a reconnaître mabe na ye. Abika ça mabe, abi mama olimbe ça azaka ka mo. Pembeni ya mwana na ngai. Oui, on biso pe to yebisi sengeli alukaka yo. Mais maman ko fa na moketo solo là. Pour to zo mato luka ndenge to luka ko convaincre pas que no luka yo. Maman, fana s'il vous plaît. Maman, tout est comment? Maman, s'il vous plaît. La fille, tu te prends qui toi? Maman, s'il vous plaît. Maman, s'il vous plaît. Na petit merci. Merci beaucoup Nanengo Vandi. Alors to me kambe ko solo makamu na nenga kimia mama. To solo na nenga kimia. To kenango musika te. Ya mama mike to résoudre ango. Maman oyebi mwana mwasi wana. Na yebi e travailleur nango. OK. Obenga na epo na nini ndako. Il mis ça na mutuna na tunio. Na ko benga na e parce que akoma ki impoli. Impoli, OK. Amaka ki respect. Makam banalo bani na ndako zo respecter yango te comme ko ya retard. OK. En plus na CP la quitter na ou na déplacer na pour que na position donc na moi na ngamo ba le CP sa kingati on a benga na ki musika ndako nanga. OK. Papa ya solo maman zolo ba? Oui. OK. Bino mi balé bozaki na relation ya mwasi na mobali. Oui. Et où melaki? Non. Et où melaki te hein? OK. Olinga keti lelo? Oui, na linga keti lelo. Ah non! Maman s'il vous plaît. Oyoki réponse à moi na yo? Amos. Makambo solo bani eza solo to eza lokuta. Apprendre nga oyo lo bani eza lokuta. Hein? Nga peki solo mwana mwasi o me yo zongela mwana mwasi o. Est-ce que maman eza solo to lokuta? Maman eloko ni esa ke oboya mwana yo lingana ndeko mwasi wana. Parce que mwana mwasi oyo aza fille ya libanda. Ebi comment na été? Charmant. OK. Na mwana ngai oyo na bokoli ba fille ya libanda mais la fille aza possédée. OK. Yango na benga na ke musika ndako nanga. Siko yango lingi pete aza na mwana yo. Non, bebisa mwana nanga. Bebisa mwana yo. OK. Yaya, eloko ni olinga ko bala mama po to tika mama ke na ye na makamna zo kende. Eloko nanga na loba net nanga na expliquer na loba de vérité la kati sangi pa mwana ye. Wa ye ba makamama bango wa ba ko sala nga na kati ndako. Mama bijou ozaki mama malamu envers nga oyambaki nga naza ingratitude naza reconnaissante. Amosi elo nga nengaki na yebisao mama abino abanaki kobimananga comme mwasi na mobali. Mama oy, mama wa bani mama. Mama non. Mama s'il vous plaît. Maman, s'il vous plaît, maman. Non, maman, quand même. Maman,
Kena no fanda. Nene nasema pakola mafuta. Mama ya kama. Olanda ya Maman, s'il vous plaît. Maman, s'il vous plaît. Maman, okoki kosimba shirana na nzoto te. compris que non, papa bandai ko ebisanga pona yo. Sina papa nanga koteli mabele zaki pona makambo mama. Pourquoi? Est-ce que va nano yaka nan pa? Maman, s'il vous plaît, que nous va na. Maman, pourquoi? Que nous va na. Maman, pardon, maman yakovana dimisanga na simbio yaka pardon. Maman vana s'il vous plaît. Kitsa mutema. Oyo attention ko ya okangami et kuma o kufela ki biso. Non, maman. Maman c'est vana nan. Kitsa pardon, s'il vous plaît, maman. Au père de raison, hein. Au père de raison, on va on a ça côté na yo. Yo vananan qui met tous à solution. Maman, s'il vous plaît. Pourquoi? Yo vananan. Na bi ga alba bien te mais yo vananan tout sur là. Maman kitisa mutema, kitisa maman bana maman bana. Ba simi place ma be apparemment. Vananan aussi. Oh. N'importe quoi. Maman vana to solo la te, vana to ausengo pardon. Vana ausengo. Vana to solo. Ba peto mbongo ko opolo sa te yo vana to solo la maman, to solo la maman bana. Kita na mukete. Kita muke pardon. Kita muke. Na pour ça vana tes assu. Maman s'il vous plaît. Allez yo, t'es là toké. Maman s'il vous plaît, t'es maman yo to nabi tele mananu s'il vous plaît. S'il vous plaît. Nabi s'il vous plaît. Nabi s'il vous plaît. Maman, t'es pardon. Non. Ozo fait un gigolo? Idiote. Maman, mais si yo ceux qui vont filmer ba image ba meki commande ngo na ko na télévision na téléphone osani to na TikTok osani monsieur na olimusa na mokili. Ah bon? Nakoboma yo na ye ici yo. Eh, wana okosi obomanga te. Je te dis les choses qui est obomanga te. Obomanga te. Nga appela. Naza biso yiba oto. Webinga tia. Oza lesbienne? De yo oza lesbienne. Webinga. Yo mais comportement ba lesbienne. Ya yo na comportement de oza lesbienne. Maman, oza lesbienne de mon ozo de solo. Solo ben. Alabi oza lesbienne. Oza lesbienne maman. Maman oza lesbienne. Oza mobali to moi si. Ah bon? Rien tu na. Maman, bien. Papa Keba. Na ko gifle ba mbata so meki. Na ko gifle ba mbata. Webinga te. Na sengi pardon. So meki so. Allô, yeah, si to sara yo bimana. Yo bima kene na okati. Azamo na c'est mon fils. Attends ma tokindi. Na biso to c'est monsieur.
Est-ce que vous êtes mouké? Yo skoni, yo zanani, yo maman Maria. Yo maman Yesu. Maman. Na le maman. Yo Maman, c'est yo kanan. Na Nabiboye. Oseki singo sikila mnolela ka. Na nabiboye. Maman. Nabiye. Yo za mbali kwa moi. Na papa. Oza moi si to mbali. Bima. Maman, yo za mbali. Na zape mukolo. Nabikeba. Non, ok, ko salinga boete maman. Maman. Arrête. Donc, papa Zala qui a raison. Maman. Papa Zala qui a raison. Le niveau est-ce que papa Nangai a banné le bassin a raison? Papa n'a oh maman. Oh. Est-ce que vous m'avez le but de finir? Maman, Coco Tanzagete, pardon, on a besoin. Il y a toi aussi mal dans notre côté. Non, juste là. Ah, non, bamboye pas du coffre à gauche. Bon, bah, sous tes mots quand même, on a mis. Ok. Maman, voilà menace. Na lobby ko loba souti, quand même, on a eu. Théo, comment menacer? Parce que quand voilà une menace. Théo, comment menacer? De nous, on s'abonne à la chose. La vie, on va s'il vous plaît, maman. Si vous avez ma copie, oh, mais c'est pas possible. Maman a mis nos filles à Nendénin. Vanda tout solo. Vanda tout solo. Yo vanda tout solo là. Yo za mwana mobali. Il faut on comprendre ma camus. Papa Azalaki n'a raison. Papa a raison de Golbani. Papa me disait toujours que non, maman Azala toujours n'a pas petite ka bana mibali. OK. Au moment où il y a qui qu'on a besoin na ye, maman s'attachaka ko eleteli et ezalaka toujours comme les bien. OK. Et papa nanga suite ya comportement ya maman, papa nanga so choc à kufa. OK. Likolo ya maman. Et pendant ce temps-là, on a essayé de comprendre que non, papa nanga azara ko c'est la maman parce que façon na bana ko vivre na maman nanga ezala qui comportement maman zo affiché te. Maman na ebelié na ba comportement oté. Bon, la grande, yo moni makamu ndenge lekeli na bandi oza satisfait na ndenge oyo si mwana makamu maman na ya salaka. Oui, Yakoba Césali? Oui, papa, Yakoba Césali. Nini Zali? Amos azwaka charge ya Zeminaï. Quoi? Papa, yo bozo kamoka boyebi te gaza na Zemi. Charna. Amos. Depuis quand? Oh, yo tango obimana ngo ebate ke non, ngana zaki na nanda. Pourquoi pas wa no sakanga? Donc oyeko ko compliquer makambo na temps to sali ke to mona na te. Bimaki na ndako na biso wanonsanga ke oza na Zemi na kwa notion ndeni jour onga ke na notion ndeni na bengananga itsanga na wata okay ya kwa kama Zemi ndeni na ebi ke maman nanga za trop colérique mais na oki ko ndima te ke no oye na nonsi ya Zemi pa maman nanga a bengana non mama wana vraiment ngai jamais ya puisque moi nanga to kumela bwende lo ba makamu maman, s'il vous plaît, na le biboy. Papa, na yeko moi na ngai tokende. Na biboy. Tu ko ko meni. Non, baba, no c'est Zemi. Moi, dans la tienne, moi, ba tu Zemi. Ah, na ye mi Zemi. Non. Maman. Maman, bien. Na biboy. Papa na bitik. Oh, yo na Zemi wala te. Yo mkono. Maman, yo mkono yengi ni. Maman. C'est moi na wate. Non, maman, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Sarna. La grande, s'il te plaît. Moni makambo ndenge toke nango. Maman, tu vas bimater. Bokanga porte, tu vas bimater. C'est calmé, on va trouver une solution. Bon. Mesdames, messieurs, vous comprenez, de maman, elle se sent na katemba.
On va revenir pour vous donner la suite. Yaya, si on est makamou et les kyoyo, yo ozu ideni. Papa, nde makambo elekio boye. Ide nangeza. Na kende ata na mi débrouiller ata na famille vraiment eza musika na ngai. Yo bongo zemi rosuka na ngone. Na obokola papa, même si mai na oteka. Na obokola mwana aza mutenjo. Na longolete na obota na longolete. Mesdames, messieurs, biso on a droit au kangabatute, on n'a pas ces droits-là. Donc c'est une émission, ceux qui bima, on n'a pas le droit d'empêcher quelqu'un de sortir, parce qu'on n'a pas ces droits-là. Sauf qu'on invite des gens de venir dans notre émission. Donc nous, on va vous donner la suite de cette émission. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Oh mon Dieu, ma femme me dit, il n'y a plus rien comme provision à la maison. Que dois-je faire? Avec ces grands embouteillages partout, il y a des œufs de marais. Bon sang. Petit frère, tu es là? Tu connais mon souci, non? Oui, mon grand frère. Vous ne connaissez pas. Chez Bissou Wendy, un grand marché qui vous rapproche. Composez le plus 243 89 01 22 226. Désormais, achetez de maintenant chez nous avec toute facilité et fiabilité. Commandez et vous serez servi dans les minutes qui suivent. C'est rapide. Aussitôt commandé, aussitôt livré. Waouh. Merci chez Bissou Wendy. 2 articles comme sac de farine, sac de manioc, sac de maïs, sac de riz, sac de semoule, carton de poulet, carton de poisson salé et tous les aliments de votre choix. Cela ne suffit pas. Nous mettons à votre disposition même le matériau des constructions comme sable, sac de ciment, barre de fer, tuyaux, béton, bois et tout consort. Chez Bissou Wendy, un grand marché proche de chez nous.